nzambe na bango bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya mboka ya Kongo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya mboka ya Kongo Bwanyamaele ye na bilenge elobaki pavita pona mokili mobimba peva Kongo ye na bilenge elobaki mbangu pona mokili mobimba liloba ya nzambe bomoi ya seko ekotikala seko na seko liloba ya nzambe bomoi ya seko ekotikala solo seko na seko bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya mboka ya Kongo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya mboka ya Kongo peva Kongo ye na bilenge lobaki pavita pona mokili mobimba peva Kongo ye na bilenge eloba mafuta pona mokili mobimba peva Kongo ye na bilenge eloba manzinga pona mokili mobimba peva Kongo ye na bilenge eloba mwanzile pona mokili mobimba peva Kongo ye na bilenge eloba manyamega pona mokili mobimba peva Kongo ye na bilenge eloba motima pona mokili mobimba peva Kongo ye na bilenge eloba makeba pona mokili mobimba iloba ya nzambe bomoi ya seko ekotikala seko na seko biloba ya nzambe bomoi ya seko ekotikala seko na seko yo moindo nzambe alingaki yo utakala yo moindo lokoso nzambe aponaki yo moindo yobosani kombo ya bakoko solo lobiko na yo ezali wapi onyo moindo nzambe alingaki yo utakala mbote na biso nyonso mbote ya mokili mobimba lelo eza mokolo esenga mpona biso bato biso bayindo na kati ya mokili mpo ete eza journée oyo tozokomemore mobundi monene oyo azalaki na nkombo ya mama Kipalita azalaki une jeune fille oyo azalaki juste na 22 ans mais asalaki combat contre esclavagisme parce que azalaki abotamaki dans la généralité par rapport à la biographie de Moukier. Abotamaki en 1684 et puis à Koufaki le 2 juillet 1706 à Koufaki na meurtre dans tout par exemple meurtre puisque abomaki batumbaki na moto juste parce que a telemaki pona kolobela contre esclavagisme contre traitement ya banoir na ngongana po ezalaki vers 17e siècle 18e siècle ezalaki en plein esclavagisme banoir bazali koteka bango bazali koboma bandeko na biso tout ça alors ye aselevaki et puis royaume Congo ezalaki divisé aselevaki po royaume Congo ezala réunifié et puis to mettre fin à esclavagisme mais mpona komettre fin wana ezalaki ke il faut biso banoir tozongela bomoto na biso donc tozongela culture tozongela nzambe oyo bakoko na biso bazalaki kosambela puisque mundele avant ya na Afrique bakoko na biso bavivaka déjà na Afrique bazalaki bayebaki nzambe donc tokoloba te ke bango ndele baye balakisi biso ke non c'est comme ça compris c'est comme ça non bakoko na biso bayebaki nzambe na baminoko nyonso surtout ya Afrique tout comme na monde entier tout le monde na Chine basambelaka nzambe na minoko na bango na Inde donc c'est comme ça nzambe aza moko mpona mokili mobimba kasi ase manifestaka na chaque peuple par baculture na yango mona chaque peuple azala na ndenge na aliaka na ndenge na atambolaka na ndenge na sala makambo
donc bonzambe mpe eza bongo mais nzambe aza moko mpona bato nyonso tu na barace nyonso tu nzambe aza moko mais na chaque race toza na ndenge nini tosalelaka kwa ndenge tosalelaka bonzambe na biso ndenge tosalaka makambo na biso alors azalaki babomaki ye na 1706 na baprêtre catholique epuis babomaki ye moko abomaki na mwana oyo azalaki kimbangu na po kimbangu ayaka déjà na royaume Congo ayaka na 1706 ezalaki le 26 juin 1706 maman Kipavita ale azwaki révélation ya nzambe ya bakoko na biso ale azwaki révélation na ye bapesaki ye comme cadeau comme likabo ake kolokota mwana moko azalaki na kati ya forêt na kati ya zamba na village ke mwana naza mobikisi aye mpona kosunga peuple noir tout ça nde ayaki kokende na kati ya zamba wana ayaki kozwa mwana wana ya bebe donc sadiki babotaki ete ezalaki da mwana akendaki kozwa na zamba mpo abokola ye mais lere abimaki na mwana wana missionnaire tout ça balingaki batake batunaki ozwi mwana wana wapi ezalaki beaucoup d'histoire quoi ozwi mwana wana wapi tout ça alors bangia babotola mwana wana mpo bakende na ye mais aboyaki bazwa mwana wana lokola aboyaki bazwa mwana wana babayaki soit bobominga mais na opesa mwana oyo te mpo mwana ezali likabo nzambe biso atindeli biso mpona kobikisa biso nde bayaki kozwa ye bakangi na mwana bakie na ye pendant 3 jours depuis le 26 au 29 juin 1706 bakendaki na ye nde baye kotumba ye le 2 juillet 1700 bakangaki le 29 juin avant mona le 26 juin bakangi le 29 juin mais baki koboma ye le 2 juillet 1706 batumbaki na mokongo na mwana wana donc wana eza généralité eza un peu nasali neti sami ya makambo elekaki mais lelo tolobela mingi ce qui s'est passé après ça puisque tomona mingi baolobela kaka non babomaka Kipavita batumbaka na moto epe esili kaka bongo mais biso sikoyo toza bamessager ya nzambe toza bana toza bajeune oyo toye mpona kosunga peuple noir epuis kopesa histoire na biso ndenge ezali avec baprécision epuis malembe makambo eza ebele malembe tobanda koyekola donc après wana lelo mais avant tokota na mateya na biso topesa boma ya lelo napesi nano mwa généralité toyoka no banzembo toyoka no quelque chant epuis banzembo bakolo na biso bazalaki koyeba epuis tokontinue mateya na biso Bombande yowa na kwasa mokolo wana ngambo yokozala wapi na tala ya nzamba bakoko na yo tonza likolo bakatoboyi koyoka na lotambwa bapaya biyema na soloka okaboliki ndoki na kati ya Kongo liboteza kotela ndoki zobanani Meshelabe bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bombande yo gwa na kwasa mokolo wanonde koyo kojala wapi na tala ya nzamba bakoko na yo ozali kolo bakashoboyi koyoka na lotambwa bapaya biyema na soloka okaboliki ndoki na kati ya Kongo na losambwa bapaya biyema na soloka Meshelabe bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bombande yo bwa na kwasa mokolo wana ngambo yo kozala wapi na tala ya nzamba bakoko na yo Ombini toyelelo yo na kumbwa nzamba bakoko toko kombola mboka na kumbwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kumbwa nzamba bakoko toko kombola mboka na kumbwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kumbwa ngulu dibangu toko kombola mboka na kumbwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kumbo ya olenkumu toko kombola mboka na kumbwa nzamba bakoko bamisaje bayelelo yo na kumbwa mama botima
tokokombola mboka na kombwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombwa mvidi mukulu tokokombola mboka na kombwa nzamba bakoko bakombwa bayelelo yo na kombo ya olenkumu tokokombola mboka na kombwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombwa nzamba bakoko tokokombola mboka na kombwa nzamba bakoko yemba kumisa nzambe ya bakoko ya Kongo ya baindo umutulendo yemba kumisa nzambe ya bakoko ya baindo baso umutulendo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso na bakongo babengi ye nzambe ya Kongo na baluba babengi ye mvidele mukulu na batetela babengi onyashongo liloba ya nzambe weto bomoi ya seko yemba kumisa nzambe ya bakoko ya baindo baso mungu tulendo akonga mungaliye nzambe ya bakoko ya baindo baso mungu tulendo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso na bakongo babengi ye videle mukulu na bangala babengi ye nzakomba iye na batetela babengi onyashongo liloba ya nzambe weto bomoi ya seko yemba kumisa nzambe ya bakoko ya Kongo baso umutulendo akonga mongaliye nzambe ya bakoko ya Kongo ya baindo umutulendo liloba nzambe bomoi bwa seko ya bakoko etikala sebongo yemba kumisa nzambe ya bakoko ya Kongo ya baindo fungu tulendo akonga mongaliye nzambe ya bakoko ya Kongo ya baindo fungu tulendo likambo ya kimbangu botika kokosa ye ajali mutindami ya nzamba bakoko likambo ya kimbangu botika kokosha ye azali mutindami likambo ya kimpavita botikami ya mvidi mukulu likambo ya kimpavita botika kokosa ye ajali mutindami kimpavita mutindami ya nzambi ya pungu kimbangu mutindami ya mvidi mukulu kimbangu motindami ya onyachongo nguluzi kimbangu yo uzamo bikisi nguluzi ya lopoto moyindo bilenge mesaje bazabatindami ya nguluzi kimbangu nguluzi ya lopoto moyindo ikambo ya nyamega botika kokosa ye anjali motindami ya onyachongo likambo ya manzinga botika kokosa ye anjali motindami likambo ya wanzile botika kokosa ye azali motindami ya yepowa likambo ya wanzile botika kokosa ye anjali motindami wanzile motindami ya nzambia pungu kimbangu motindami ya vili mukulu mafuta motindami ya onyachongo mvuluzi kimbangu yo uzamo tindami uzamo bikisi mvuluzi ya loposo moyindo bilenge mesaje bazabatindami ya mvuluzi kimbangu mvuluzi ya loposo moyindo ekoza lesengo na baye bandimi nzamba bakoko nzambia pungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekoza lesengo na baye bandimi kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki kimbangu na Kongo ya bilenge ekoja lesengo na baye bandimi nzamba bakoko nza kumba kembo na kati ya Kongo elobaki kimbangu elobaki manzinga na Kongo ya bilenge ekoza lesengo na baye bandimi nzamba bakoko mungwa mapendo
Kembo na kati ya Kongo, elobaki bakoko, elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge. Mukwiza mvuluzi, mukebe ya Kongo, na bilenge, kimbangu kakwizao. Mukwiza mvuluzi. Mukebe ya Kongo, na ba message. Waye o bana ya bilaka o, waye o bana ya bilaka o, waye o bana ya bilaka o, bana ya bilaka. Kimbangu mobikisi, yalo boso moindo, na kombo ya Nzambe, ole nkumunza komba e. Kimbangu mobikisi, ya mokili mobimba, na kombo ya Nzambe, munangila yo wapi waye o bana ya bilaka o, waye o bana ya bilaka o, waye o bana ya bilaka o. Bilaka, kimbangu mobikisi, yalo boso moindo, na kombo ya Nzambe, Nzambe pungu ya velela. Kimbangu mobikisi, ya mokili mobimba, na kombo ya Nzambe, nyamolo ibanza waye o bana ya bilaka o, waye o bana ya bilaka o, waye o bana ya bilaka o, bana ya bilaka. Kimbangu alobaki ye kozonga, na mokili mobimba, kimbangu wazongi Kimbangu alobaki ye kozonga, na mboka ya Kongo, na bilenge message, waye o bana ya bilaka o, waye o bana ya bilaka o, waye o bana ya bilaka o, bana ya bilaka. Mukwiza mvuluzi, mukebe ya Kongo, na bilenge, kimbangu kakwiza o. Mukwiza mvuluzi, mukebe ya Kongo, na bato baindo, kimbangu kakwiza o, waye o bana ya bilaka o. Waye o bana ya bilaka o, waye o bana ya bilaka o, bana ya bilaka. Peve ya Kongo kopesa sango na bato, na kombo ya Nzambe beglize nyonso ezo kangama. Lisanga ya bato amabe mazisye na bandoki, kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme. Yebaka ndeko ekuluzu, elembwa kufa keba, keba 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 keba. Mawa mingi ndeko keba 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 keba. Moko sila ndeko keba 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 keba. Keba na pimbu ya kekele keba 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 keba. Bisa baino ebongito yeba mvuluzi kimbangu babenga kiye mobikisi. Na mboka Kongo, kembo, 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 kembo. Kembo Nzambi pumbu, kembo, 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 kembo. Kembo Nvidi mukulu, kembo, 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 kembo. Kembo maweja, kembo, 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 kembo. Kembo Konga mongali, kembo, 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 kembo. Kembo Nvidi mukulu, kembo, 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 kembo. Kembo yepowa, kembo, 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 kembo. Kembo nyashongo, kembo, 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 kembo. Bisa baino ebongito yeba mvuluzi kimbangu babenga kiye mobikisi. Na mboka Kongo, kembo, 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 kembo. Kembo yepowa, kembo, 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 kembo. Kembo Nzambi pungu, kembo, 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 kembo. Kembo Nvidi mukulu, kembo, 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 kembo. Kembo bakoko, kembo, 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 kembo. Na kombo ya Nzambe begize nyonso ezo kangama. Lisanga ya bato amabe mazisye na bandoki. Kuna deba pesaka bekuluzu na bameme. Yebaka ndeko ekuluzu, elemba kufa keba. Keba, 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 keba. Keba negize ndeko, keba, 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 keba. Keba na mabonza ndeko, keba, 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 keba. Keba na kareme ndeko, keba, 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 keba. Keba na dime ndeko, keba, 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 keba.
Keba no frande ndeko keba 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 keba. Keba na Biblia ndeko keba 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 keba. Makipa vita lele makipa mama. Makipa vita lele makipa mama. Nambanza kongo mindele batumba kiyo mama. Lelo na butu tokutaninga na yo kimpa. Lelo na londende tumunani ongali kimpa. Makipa vita lele makipa mama. Makipa vita lele makipa mama. Nambanza kongo mindele batumba kiyo mama. Lelo na butu tokutaninga na yo kimpa. Lelo na sanza tomunani ongali kimpa. Makipa vita lele makipa mama. Makipa vita lele makipa mama. Nambanza kongo mindele batumba kiyo mama. Lelo na butu tokutaninga na yo kimpa. Lelo na sanza tomunani ongali kimpa. Le 2 juillet 1706 bakangi kimpa bateye na moto. Moto ya koni na ngombe bubulu. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Abana Kongo toyeba mokolo moneno yo. Abana Kongo toyeba mokolo moneno yo. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Akimpa lakaki mwana kozonga katina bato. Mbuluz kimbang jantungunwa. Mbuluz kimbang jantungunwa. Mbuluz kimbang jantung. Le 2 juillet 1706 bakangi kipa bateye na moto. Moto ya kone. Banzembo siko tosala losambo na biso ezali losambo ya reveni ya bénédiction po ete kufa na ye ezalaki tokufa bakoko eza mpona biso lelo bilenge yango ngao mpe to génération nyonso yango tozwa bénédiction ya basacrifice na bango yango losambo na biso tosala. Nzambe ya bakoko na biso eza komba Nzambi pungu onyashongo akongo tobeleli yo na kati ya kokanisa pasi ya bakoko na biso banyokwamaki ntango molai mpona kolukela mokili mobimba bolamu ya libela na libela. Tobeleli yo na ntina ete ozongisela biso mobimba ya bolamu ya pasi ya bakoko na biso mpona biso totombola lofumu wana ezipamaki ntango molai. Tobeleli yo nyamolo ibanza na kombo ya mama Kipavita esipa likonzi ya mabota maso ya mokili mobimba. Moto ya yambo oyo angengisaki nzela ya lobiko ya bayindo nyonso pe mokili mobimba. Mama Kipavita tobeleli yo na kombo ya Nzakomba na ntina ete otondisa biso na bokasi ya maso ozalaki na yango pe oyo osalelaki misala ya kobika dendele ya elonga. Tobeleli yo mama Kipavita, mama ya bolingo ya mabota manso, mokengeli malamu ya mabota pe mopesi monene ya mabota manso ya mokili mobimba. Longola mikumba na biso mpona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala manso botikelaki biso mpona kokanisa posa mpona kokokisa posa ya makanisi na biso pe ya biso bakitani na bino. Bobikisa biso na kati na bokono pe na mikakatano ya lolenge nyonso pe bokabela biso mabota pe maso tozali kozanga butu pe moi. Olobaki yango polele ete lokola babomi yo na makanisi ya posa ya bato ya mokili molimo na yo ekotikala libela na libela mpona kozongisela biso maso oyo tobungisaki. Olobaki ete molimo na yo ekolata basi nyonso ya lelo mpona mokili
elata biso nyonso mpona tolingana libela na libela. Mama Kipavita esipa tobeleli yo na volusi kimbangu mpona bobundela biso kati na pasi pamba te bolakisaki biso bokasi ya nzankomba mpona kolongola biso na bobungu ya bazabolo. Pamba te bino nde bato ya yambo oyo bofongolaki nzela ya bosembo ya libota ya liloba ya Nzambe. Bolakisa biso ntina oyo bonyokwamaki soki ezalaki ya botuya, tika ete biyano ya bolamu wana ezongela biso bakitani na bino mbala na mbala. Bolongola libota na biso nyonso kati na kotelengana. Bopesa biso maso bolobaki na kombo na biso bakitani na bino mpona tolongola bokeseni nyonso. Matondo mingi na nzakomba elongo na balongo nyonso mpona bolamu nyonso bolukelaki biso mpona toyeba bosolo totomboli kombo na bino likolo na nyonso. Eza misambo na biso. Epi lelo tolobela 4 sujet élévation ya Mama Kipavita. Tokolobela élévation na ye na monde spirituel, tokolobela ouverture ya monde spirituel, absorption na principe d'application. Na élévation na ye Mama Kipavita ya akufaki nde tolobi ke esukaki kaka bongo te, esprit na ye ekendaki kosiege na sanza après 7e jour ya kozika na ye. Et puis azwaki élévation, azwaki 7 qualités d'élévation. Oh, ya liboso qualité na liboso aza mopesi mabota. So Mama Kipavita, when she died physically, because we know our ancestors, we know that we never die. You know, we never die. It's our body, but our spirit is still alive. It's eternal. So when she died physically, her spirit went up to the moon. This is where she's located. This is where she lives. Her spirit is there. And when she died, she received 7 qualities of elevation. So she is the one who gives us family, like who gives us, like how can I say, azali mopesi ya mabota na biso. Première qualité na ye, c'est-à-dire she is the one who gives us family, who gives us like posterity, like kids. You know, when you want to have kids, it gives us like, you know, it gives us like kids, descendants. When you know, if you have kids today, it's because of her. So deuxième qualité, azali mokengeli ya mabota na biso. She is the protector of our family. So all the black family around the world, she is the protector. Troisième qualité na ye, azali mozongisi manso oyo tobongisaki. So everything that we lost before, and because of her, we're gonna be able to get back everything that we lost. Quatrième qualité, azali mobundeli ya bosolo. She is the fighter of the truth. She came for the truth. That's why they killed her. Mais lelo biso mokande na biso azali parce que toye belé na ba na bazali koya msutu kaka moko prophète moko, mais siko toze belé éparpillé à travers le monde. C'est pas seulement les Congolais, c'est les Ivoiriens, les Camerounais, tous les peuples noirs se sont éveillés. Même en Amérique, les Américains, les Noirs américains, tout le monde se sont éveillés, quoi, parce que ce n'est plus le temps du mensonge, c'est le temps de la vérité. Tout le monde cherche la vérité. Dans ces temps, ils ont sous temps calaté, alléluia, amen. C'est le temps de la vérité maintenant. Donc, soko boy au kondima, parce que yo moko au monde makamde zo kendo finir par kondima. Donc c'est elle qui s'est battue pour la vérité. Cinquième qualité n'est azali linongi ya nzela ya bomo na biso. Linongi c'est vision. Donc elle a la vision, elle apporte la vision de notre vie. Donc quand nous l'acceptons telle qu'elle est, quand nous acceptons ce qu'elle est, nous allons voir quelle est notre vision, si va être claire par rapport aux choses que nous faisons. Sixième qualité n'est azali moseka ya nzambe, pamba te molimo nyonso ya ba vierge basakolaka na nzela ya bomoi na biso mpe milimo nyonso ya bavierge bavierge nyonso to bakufaki baki kokombattre
bazali mpona kosokola banzela na biso ya bomoi mpe korenouveler bamakambo na bomoi na biso. Donc elle est la reine vierge, elle était vierge. Donc ere ayaki alobaki ke non oya batunaki ozwi mwana wapi, ayebisaki bango me bino mpe boyaki bolobaki ke Maria abotaki na molimo mosantu azalaki vierge. Donc ngai mpe naza vierge naboti mwana na molimo mosantu. Donc epesaki bamissionnaire kanda makasi parce que mpona bango leur vierge c'était seulement la Maria. Donc mutu mwinda okoki kozala vierge te. Donc ce sont parmi les choses esalaki baboma ye kwa bakanga ye. Donc elle est notre reine vierge. Et puis, 7e qualité, elle est la reine de la lumière, elle apporte la lumière. Et puis, pour la qualité, chaque qualité, les qualités, bazali mopesi mabota. Losambo na ezali koloba mama kitavita, tobeli yo na nguya ya nzakomba, okabela biso mabota, mpona tokutana na bato ya bwanya mpe mayele oyo bongisa mokili na ndenge ya solo. Mpona deuxième qualité na ye azali mokengeli ya mabota, mpona okokobelela ye tobeleli yo na nguya ya nyamolo ibanja. Nyamolo ibanja eza nde babela nzambe na je pense na Équateur, eza na Équateur na Bangombe na Équateur abela nzambe nyamolo ibanja. Donc tobeleli yo na nguya ya nyamolo ibanja mpona kobatela mabota na biso nyonso na ntina ete tokokisa mokano ya etinda na nzakomba ebombana na kati na biso. Troisième qualité na ye azali mozongisi ya manso tobongisaki. Tobelela ye tobeleli yo na nkombo ya nzakomba olenkumu na ntina ete ozongisela biso manso oyo tobungisaki mpona bomoto na biso ezala lolenge ya bato banso kati na mokili. Na 4e qualité na ye azali mobundeli ya bosolo. Tobeleli yo na nguya ya akongo mongali na ntina ete obundela biso kati na bitumba ya bosolo mpona tokangolama na nyonso. Na 5e qualité na ye azali vision ya nzela ya bomoi. Tokoloba tobeleli yo na nguya ya maweja nangela na ntina ete ofongola linongi vision ya nzela ya bomoi na biso mpona simba bolamu ya bomoto na biso na maboko. Na 6e qualité na ye oyo tobi azali notre reine vierge. Tokoba tobeleli yo na nkombo ya Chimaunga Munga na ntina ete osokola banzela na biso nyonso. Yambo biso totia matambe na ntina ete tobatela bosembo na bino bakoko na biso oyo ekobimisa bolamu ya bileko ebele. La dernière qualité na ye reine des lumières. Tokoloba tobeleli yo mama kitavita na ntina ete okambola mabota na biso nyonso mpona tosepela na bolamu nyonso epesemelaki bino na nzakomba mpe oyo bolukelaki biso. Bolakisa polele ete milimo na bino etambolaki mikolo nyonso butu mpe moi mpona kopesa biso masa oyo bomoi na biso elukaka. Ezali losambo ezali élévation na ye par rapport à baqualité na ye. Et puis deuxième partie ezali ouverture ya monde spirituel. Lokola mama Kipavita batumbaki ye na moto ya koni ezalaki feu du camp, elembo ya moto nde ekopesa biso nzela mpona tokutana na bolamu ya molimo ya koko. Lokola mama Kipavita esipa batumbaki ye na moto ya koni ezali feu du camp, elembo ya moto nde ekopesa biso nzela mpona tokutana na bolamu ya molimo ya koko Kipavita. Esengeli topelisaka moto ya koni na lisanga ere tozosanga na kompani na banzembo ya pasi bakoko bamonaki bakoko na biso banyokwamaki mingi mpona biso tokangolama na nyonso. Mama Kipavita esipa azali na nguya ya kopesa biso mabota na nzela ya sanza nde na baki elle siège dans la lune quoi. La lune c'est la fécondation, la lune c'est la production. S'il n'y a pas la lune tozana bandunda te tozana
Donc, pour qu'il y ait production dans le monde, il faut que la lune soit là. The moon helps the earth to have like reproduction. So we can have kids, we can have food if there is no moon. If the moon who helps the earth to have like, when we have the plants, we have everything that grows is because of the moon, the energy from the moon. So she's there and she helps us for the, like everything I say, like the production, all these things. So azana mubia yako pesa kusoma bota nzela sanza ya sika ebengami nouvelle lune, sanza ya mobimba ebengami pleine lune, pe première évolution des quartiers ya ezali sanza abandi kokatana. Donc er sanza komaka sanza za bi mobimba et puis à moi comment neta comme katana comme lokola bitabe. Donc tous ces signes là, parce que nous les noirs qui parlent la bisoté. Mais au moins, les bazar toujours, on a besoin de la mouvement Sanda. Vous ne savez pas pourquoi on a le mouvement Sanda dans l'étoile. Parce que chaque mouvement Sanda a une signification. On peut dans le bureau dans les besoins au Koé. Par exemple, le jour où Sanda di Maranda est pleine lune. Jour où Sanda di Maranda, jour où Sanda di Maranda. Donc, il y a une signification. Parce que c'est la nature c'est Dieu. La nature est mon corps. Donc, to négliger nature te to ye kola kotala likolo to ye kola kotala ba étoile to tala ba nzete to tala ba nyama, c'est tout ça Dieu, tout ça Nzambe a créé qui on pour na biso kwa poto zane. Donc Nzambe a énergie, Nzambe a source ya nyonso. Donc to négliger nature te quoi. Donc c'est très important ya koyeba mouvement ya sanza tel jour sanza za la boule tel jour sanza za la boule. Ya baki plein sanza ya mobimba ebengani pleine lune pe première évolution des quartiers ezali sanza abandi kokatana pour la pratique ya demande ya mabota pe ya ba makambo ebele revenu de bénédiction. Kokimisa mutu oyo azali na kokoso kokimisa mutu oyo azali na kokoso ya mabota na se ya sanza ya sika na 7e jour na ngonga ya 18h pour na kosenga milimo ya sanza mabota. Dans mabota utara partir à sanza, il n'y aura pas de fécondation. L'évolution, quand le bébé est dans le ventre, le bébé a évolué, c'est grâce à la lune. Donc, bateau na problème ya kobota à partir du 7e jour par exemple, parce que notre calendrier bantou est composé de 28 jours. Calendrier, tout ça, on a un calendrier grégorien. Ils ont un calendrier, quoi, tout utilisant, mais notre calendrier en réalité a 28 jours. Chaque 28 jours, on a baby qui est le premier jour, ils ont une nouvelle lune. Le premier jour, deuxième jour, le 14e jour, baby qui est par exemple pleine lune. Et puis, à partir du 15e jour, ils ont comme quartier, ça c'est comme au cas dans tout ça. Bon, je donne seulement, un peu ça seulement une généralité, mais. Après, malin, pour la bien pour nous, mouvement à Santa Mesa à 28 jours. Le 28 jours, à partir du 7e jour, déjà jour, fécondité à moi, c'est Zaraka. Moi, ça a fait à partir du 7e jour, 7e jour, 21e jour. Après, Zaraka, on les a vu la moi, c'est ce qui fait tout ça. Donc, déjà, le 7e jour, par rapport à jour, il y a fécondité à moi, c'est Banda. Donc, ceux qui ont eu mouvement à Santa, vous voyez que jour, il y a le jour, il y a fécondité. Donc, bateau, par exemple, un beau temps. On dit que c'est une journée à partir de 18h. Kosenga osambela nzambe et puis kosenga mabota par rapport à sanza. Et puis l'osambo laisse par exemple l'osambo ya demande ya mabota kope ya makambo ebele toujours na sanza kobimisa mutu oyo azali na kokoso ya kobota na se ya sanza ya mobimba. Sanza mobimba eza lokola pleine lune na ngonga ya zéro na ngonga ya minuit. Donc jour la commune kobimisa moto aza na kokoso ya bota na 7e jour. 7e jour kobima na ngonga ya 18h wana na 7e jour. Mais na pleine lune jour sande bima mobimba eza na ngonga ya minuit. Les jours heure sande bima mobimba nde moto aza na problème ya conception tout ça kokosa prière wana. Losambo ya moto aza na losambo ya demande ya mabota to pe ya makambo ebele kobimisa mutu oyo azali na kokoso ya kobota
C'est à Sanja la première évolution du quartier. Dans le troisième jour, dans Ngaya, 23h. Donc, chaque heure, dans l'évolution quartier, heure sans du coup, Makokata, comme je pense. Moto a besoin de la troisième jour, et puis on a 23h. Et puis, le sambo, il y a des monde dans ma boîte à tout puis à ma cambo belé. Et ça, c'est mes actes à ma boîte à thé, ça peut dans ma cambo belé, tout ça, on a besoin. Donc, ça, et puis, ça, juste le chiffre 7, important c'est le chiffre 7. Et ça, par rapport, il y a détermination à moto. Moto, maman qui pas vu ta pelaki pendant 7 jours, là, baboma, qui a batumba qui est moto un pelaki pendant 7 jours. Donc, si moto bandait coopérative, pour faire ça qui 7 jours. Donc, on est là toujours par rapport on est là toujours par rapport il y a ouverture, il y a monde spirituel. Puis maman qui va vite ici, à ça là qui déplacement, il y a monde spirituel, bantou, dans le cadre de Sanza, comme je venais de dire, dans le 7e jour, pour l'accompagner de là, molimo na solo kaya Ange Gabriel, pour agenda qui peut bien à Sanza, pour l'accompagner mon boulot, na évolution en fécondation, il y a des combats. Changement d'évolution à Sanza, et ça il m'a dit le 9 juillet 1706. Donc, appelé qui le 2 juillet, à qui moto avec le 9 juillet, les assiégé na Sanza. Donc, ça veut dire qu'il y avait aussi une évolution à Sanza, parce que tout évolue. L'évolution à Sanza, c'est ça qui peut renouveler ma camion, surtout puisqu'il y a des mauvais esprits au PC na Sanza pour nous obéir sans beau tabac noir, tout ça. Comme on voit aujourd'hui, tous les biloko ezali que biloko surtout les lézards, ils ont production normale té. Bah ça insémination, bah clonage, biloko on ils ont toujours bah science mais ça science négative puisque on y a soso eza et bela té soso mora et ça peut-être 5 jours kaka alors que production normale il faut et l'eau on a surtout ça il a ezana et quoi la selon dengue donc, et il y a chaque jour, donc c'est-à-dire que ce sont ces mauvais esprits au Bakenda pour siéger dans Stanza, pour pas qu'on ait bénédiction dans la chose. Alors, bon, mon question, c'est évolution, apporter évolution, mais ils ont rapide. Donc, ils ont évolution naturelle, ils ont évolution en donc, hier, c'est qu'on a remarqué qu'on a travaillé pour que tout redevienne normal. Dans le futur, on va voir que tout va redevenir normal. Donc, et puis, absorption. Absorption, c'est pour absorber le pouvoir et maman qui va vite. Le fait de penser à tout ce qui s'est passé à l'époque de nos ancêtres nous servira à viser les résultats de manière concrète pour que cela reste gravé dans nos mémoires et pour que l'on en crève l'accès à ce que le bon exemple soit montré à nos successeurs afin qu'ils puissent continuer à développer un bon travail là où nous nous arrêterons. Le fait d'évoquer son nom dans nos pensées, nos chansons et pratiquer ses bienfaits nous solidarise avec elle. Pour être en absorption, il est recommandé qu'une prière de 3 à 7 jours soit effectuée afin de rentrer en contact de fréquences avec l'esprit de Maman Kipavita, celle qui a commencé son combat en 1699 et s'est battue pour nous de son vivant pendant 7 ans. Nous récolterons des bénédictions si l'on procède à sa propagande et à la mettre à la place qu'elle mérite, tout en gardant solidement la fierté et la détermination qu'elle avait. Maman Kipavita fait partie de ces esprits qui nous ont laissé les clés pour que l'on puisse ouvrir les portes. Parmi toutes les reines et parmi les 999 femmes importantes de l'Afrique bantou, Maman Kipavita est la reine de joie, elle est la reine de feu, elle est la reine d'amour bantou, elle est la reine des familles, la reine de croissance, la reine de la virginité, reine des lumières, du bonheur, de la gentillesse, du courage, car elle n'a pas fléchi
et n'a pas eu peur des feux des Portugais. Donc, elle n'a pas eu peur. Donc, elle nous donne le courage quand on est devant les obstacles. Kobanga te parce que banga pourquoi nous sommes toujours dans la souffrance. Nous voyons ce qui se passe en Afrique. Alors on doit s'élever. Si on s'élève pas aujourd'hui, notre race va être exterminée. Donc c'est pourquoi on doit s'élever. Et puis je sais que quand je m'élève, je sais qu'il y a quelque chose qui va changer. Ma voix ira quelque chose, les gens vont réfléchir quoi, par rapport à ces sujets. Faut négliger parce que chaque peuple va négliger nous voyons les Indiens, nous voyons les Chinois, nous voyons les Japonais. Donc ils vivent dans leur réalité. Nous aussi les Africains, nous devons aussi vivre dans notre réalité. Pourquoi tous les derniers dans Mukili? Pourquoi tous les derniers, tous les toujours les plus pauvres, tous les toujours les plus misérables, toujours. C'est parce que Tomitika, Tolongwa, dans la réalité, nous toujours vivre dans la réalité, alors on se retrouve plus. Donc moi, aujourd'hui, on demande à tous les jeunes de ne pas avoir honte. De ne pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de ton identité. Si tu as une identité, tu as une identité. Dès la binzamba za moko pour na batunyo surtout mais à se manifester dans chaque peuple na ndenge na bango yango biso to lamba pondu ma desu mais chino lamba pondu ma desu te. Donc c'est ça la culture, c'est ça la divinité. Donc c'est ça quoi, c'est je voulais dire tout dans le courage wana tout dans le bonheur au bani pour reconnaître ton ancêtre, tu auras le bonheur. Tu vas voir que tout ce que tu fais va de l'avant parce que tu as une certitude, tu sais que tu as des ancêtres derrière toi. Donc pour que nous soyons accompagnés de l'esprit de maman qui palpite à chaque jour, il est nécessaire de connaître ses principes et caractères. Par exemple, parmi ses habitudes, maman qui palpite a aimé beaucoup chanter à la gloire du Tout-Puissant. Elle aimait beaucoup travailler la terre. Elle était d'une sagesse et intelligence remarquable. Et puis, on continue le dernier sujet de la pratique d'accomplissement. Premier principe, essayez bondimina biso ebalana na mai tozali kosala mpona nyonso esangana na nzela moko. Application ya maloba na biso ezala grave na moi sanza minzoto milinga ya fumigation mpe na concentration intérieure composition ya banature égale kosangisa banature ndenge na ndenge mpona tobuka bolamu na yango. Pratique nde ekomema biso na accompagnement esengeli tozala pe toi na kati pe na libanda mpona mopepe ya nzakumba elata biso na nzoto. Donc nous devons pratiquer quoi ce que nous disons, ça doit être ce que nous faisons. Nous devons aussi travailler la nature. C'est pas que ce qu'on dit manzambe il faut yeba nzambe mutasala diamant, il faut yeba nzambe mutasala or. Faut ba or esalaka nini, faut ba mopepezo pe eza composé na nini, eza na oxygène, eza na hydrogène. Tout ça, ce sont les natures que Dieu a mis à notre disposition. C'est quand nous attachons ensemble au monde que tout le monde va s'inventer, tout le monde va inventer avion moroboué, inventer. C'est pas que et c'est la science, c'est les mélanges. Si tu sais pas mélanger, puis que non avion pour faut mélanger, l'autre faut mélanger. Tout pour ça et l'autre boué, tout pour ça et l'autre faut mélanger boué. C'est la chimie. C'est la chimie, mais aujourd'hui peut-être on ne reconnaît pas ça, mais c'est la chimie. Composition, tout ça. C'est la nature, c'est la divinité. Quand tu pratiques quelque chose de la nature, tu pratiques la divinité. Donc tu pratiques les bons, comment je veux dire, comportements, tout ça. Les autres permettent à surtout en contact et puis quand on dit solo oyo elekaka na eleko wana ya pasi ya bakoko na biso pe kopanja sango wana eyebana pe kosala marketing mpona tosimba bolamu nyonso elekaka na ngonga wana mokolo poso sanja mibu mifiku na mifiku eza siècle de siècle kotombola lokumu ya manaka nde ekokotisa biso ekokotisa na bakoko na biso ya petwa mpona tosimba bolamu na bango na maboko mpe tosepela na maso balukelaki biso
pinzoli na bango nde elembo ya bososoli na biso ya bososoli ya bomoto na biso kolandela bilembo nyonso oyo elekaki na eleko wana mpona kokolisa lonongi ya bomoto na biso vision ya bomoto na biso mpona kolandela bolamu ya mibu na mibu pamba te banyokwamaki mpona kofongola banzela na biso banzela nyonso ya bolamu ya bomoto na biso mpona totambola na nzakomba elongo kolela na bango ezali kolamusa makanisi ya bomoto na biso mpona tosukisa pasi principe ya mingi ezali kotia bakoko na biso na épreuve ya maso oyo bamonaka mpona kolukela biso bolamu ya libela na libela elingi koloba kolela na nzela ya pasi nyonso bamonaki mpona kokangola mbala moko kokangisa pasi ya bakoko na biso na bomoto na biso mobimba ezali kolata mobimba ya banguya nyonso bazalaki na yango pasi ya bakoko na biso kolata loba ya pasi ya bakoko na biso nde lobiko ya bomoi na biso mobimba ezali mpe efongolami ya monde spirituel bantu ezali komatisa bososoli ya bomoto na biso mpona tolapa ndai ya suka oyo ekolongola biso na minyololo ya badongolo miso ezali détermination ya accompagnement jardin bapratique nyonso to ezali mpona ezopermettre biso to reconnaître bakoko na biso mpona kofungola banzela na biso mpona kosunga biso kolongola biso na pasi aya tozali koreconnaître bakomba na bango ndeti na ngonga oyo toyebi situation nini toza nango na mboka na biso mais toyeba banani komba tata tozomene komba lelo mais soki toyebi objectif te soki toyebi esika source ya pasi euti te tocombattre ntina suka tokozala na solution te alors to reconnaître baoyo bayaki babundaki te baprincipe na bango epuis makambo nyonso mpe ekosalema na ndenge elongo bani matondo mingi tosilisi mateya na biso na toclotire lisusu na losambo tosalaki nzambe ya bakoko na biso nzakomba nzambi pungu onyashongo akongo tobeleli yo na kati ya kokanisa pasi ya bakoko na biso banyokwamaki ntango molai mpona kolukela mokili mobimba bolamu ya libela na libela tobeleli yo na ntina ete ozongisela biso mobimba ya bolamu ya pasi ya bakoko na biso mpona biso totombola lokumu wana ezipamaki ntango molai tobeleli yo nyamolo ibanza na nkombo ya mama kipavita esipa likodi ya famille manso ya mokili mobimba moto ya yambo oyo angengisaki nzela ya lobiko ya bayindo nyonso mpe mokili mobimba mama kipavita tobeleli yo na nkombo ya nzakomba na ntina ete todisa biso na bokasi ya manso tozalaki na yango mpe oyo osalelaki misala ya kobika bendele ya elonga tobeleli yo mama kipavita mama ya bolingo ya mabota manso mokengeli malamu ya mabota mpe mopesi monene ya mabota manso ya mokili mobimba longola mikumba na biso mpona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala manso otikelaki biso mpona kokokisa posa ya makanisi na bino mpe ya biso bakitani na bino bobikisa biso kati na bokono mpe na mikakatano ya lolenge nyonso mpe bokabela biso mabota mpe manso tozali kozanga butu mpe moi olobaki yango polele ete lokola babomi yo na makanisi ya posa ya bato ya mokili molimo na yo ekotikala libela na libela mpona kozongisela biso manso oyo tobungisaki olobaki ete molimo na yo ekolata basi nyonso ya lelo ekolata basi nyonso ya lelo mpona mokili mobimba
elata biso molimo na yo elata biso nyonso mpona tolingana libela na libela na maki pavita esipa tobeli yo elongo na vulusi timbangu mpona kobundela biso kati na pasi pamba te bolakisaki biso bokasi ya nzakomba mpona kolongola biso na bowumbu ya bazabulo pamba te bino nde bato ya yambo oyo bofungolaki nzela ya bosembo ya libota ya nzambe bolakisi biso ntina oyo bonyokwamaki soki ezalaki ya motuya ntina ete biyano ya bolamu wana ezongela biso bakitani na bino mbala na mbala bolongola libota na biso nyonso kati na kotelengana mpo bopesa biso maso bolobaki na kombo na biso bakitani na bino mpona tolongola bokeseni nyonso matondo mingi na nzakomba elongo na balongo nyonso mpona bolamu nyonso bolukelaki biso mpona toyeba bosolo totomboli kombo na bino likolo na nyonso matondo mingi tongela sol obakokona lelo eza mokolo ya fete nde tolobaki chaque fete ezala na célébration nango ezala na repas yango lelo tokolia soso mokolo ya fete ya mama kivapita toliaka soso mpo soso ezali korenuvele souffle de vie na biso ezali kopesa biso éveil spirituel ezali kopesa to force mpona komba oyo tokoti puisque tokoti na monde ya sika tokoti na monde ya komba alors fo tokota na fréquence ya sika donc tokolia soso na biso deja tozela biso tokota susu na live ya mo tolakisa soso na biso motu moko na biso kolia soso moko ndeza mokolo ya esengo tozongela tobanda kofete bafete ya bakoko na biso nde tomonaka bamisusu bafetaka ba thanksgiving na badendo donc différence eza nango te biso mpe banoir tozokota mpe na masolo na biso moko mpe tozokota na bafete na biso moko mpe na bamakambo na biso moko mpe nde makambo nyonso te ozala donc biso mpe tokomi na temps na biso mpe toseleve comme un peuple donc temps ya soni eza lisusu te lelo eza mokolo ayaki pavita tokozala bénédiction na ye nyonso atikaki epi tokolia soso na biso motu moko olia soso na ye moko donc ingeta liloba nzambe bomo ya seko oyo nakoko na biso ekotekala